Na puna papa de. Wala ni. Papa linga. Funi wala nga. Ngande funi. Te ya funi na umu. Funi. Ezali funi te ezali fani. Fani ndi koloba oza drôle. Na lingala osekisaka. Kofe elongi mabe tanga boga les yeux d'une bizi talanga kofoko tanga la miso naleki na bogar te elongi no elongi ka trater esala accident Chelsea Jennifer Lopez bacha ndeni baba na makoto hamini kiche amaniki miche bebe mingi sozo finanga sasika na ngai Allô chama ni kia Paris Allô zonga ngai connexion na kufi nini allô Ok, Yaya, nous te savons, t'as le boko. Yaya, Sidoni. Marcelo Tunas. Et bah, il y a un peu de tribunal. Na tribunal, bon, que quoi, biso kuna que Karim Mutabota en réalité. Bah, mais, guess what? Elles s'en foutent. Parce que bon, on va aussi na bango qui mutema na babe na bango qui mobola na bango. But you gonna be in trouble. Moni le lokomi. Bino soki pona ko pesa, bo pesa te ba chinois bazo pesa. Et puis ndenaza ka siko na matisa su ba chinois to ba obanda su ko pesa. Ba chinois pe ba opesa. Bomoni ba kombo. Bomoni. Te, ba chinois ba opesa. Et puis ba chinois ba opesa pourquoi? Karine a besoin d'un peuple congolais te ba ya opesa. Te. Karine a fan base. Au mona minito, so fali pour pas eu problème. Aube la ba warrior. Ba warrior ba kuya ba telema, ba sale ego famille. Ce qui fait rego là, a eu problème. Fait rego là ba ba gaulois. Ba gaulois na ba gaulois na ba gladiateur ba ya, ba sa cagnotte pour na faire rego là. Ce qui est héritier Wata a eu problème. Aube la ba fan ba spiritas. Bakoya, son fabrigas a eu problème. Aube la ba villageois. Son kofi a eu problème. Akobele la ba kofifi. Karine so a eu problème à Beleli ba chinois. Si qu'on entre you na Karine, Karine n'a pas besoin de ya peuple congolais ba yoko na makamne personnalité. Karine a besoin ka ya ba chinois na yi. Yo zoko tsa peuple. Na sens de chini. Où sont tes fans? Ouais ba fan na yo. Peuple te. O ezali kamba peuple te. Tali peuple te. Wapi ba fan na yo. Wapi ba fan na yo o ba kolanda o tina tribunal. Po biso to oteka ba polo. Na la sabino pe ba polo a. O to ke na o tina tribunal. Nga peut-être na ni États-Unis no ko kente mais moni tango Karine ndoke na tribunal. Na rolata polo. Na rolata polo a. Non ça soutien médiatique. Na polo ya Henrietta. Ba chinois o ba okita sur place ndeti film en longwa France ke ti Belgique a ki o porter plainte. Ba lata ba polo. Ouais, bah, fan là. Où sont tes fans? Parce que si les Chinois vont au Tikuna, nous sommes les fans de Karine. Toyo soutenir, c'est permis dans le tribunal. C'est permis. Yamaga. Obi o regretter nini. C'est qu'on a obino betosko kati parce que yo banda opianga conseil. Yamaga, o banda opesanga conseil. Mboka bomba mobali. Yama webi eloko ezo salo ezani. Eloko salo ezake, tu regrettes beaucoup. Tu aurais dû écouter ton époux. Parce que papa Alain, tant que boba lanaki, papa la pesa ki au conseil na chaba voice. Le lon on a 10 voice. Le on a 2 voice. Apollo bino yaso na 2 voice. Papa na pia ki au conseil. Papa la ebisa ki yo. Famille na ye. Balinga abuzo bate yamaga obi makam na oloba bien mobali no yedi sakio ke famille na ye babande ko lingote poza mwasi ya ba réseaux sociaux apesa ki au conseil tika makambo réseaux sociaux po yo bande ko lingo sala libala tembe belle famille de babande o sepela na ngote
libala tembo yo linga ko sala belle famille babanda osepia nango te. Oh sous-marin mutu abeteli biso mutu apesi matière oyo mutu akati pena pabi papa Alain apesaki Yamaga conseil ya bien tant bazobala bima na buzobo tika babuzobo obali. Tu as promis à papa Alain Korotika. Parce que papa na yebisa kwa le bomoni libana ndezo bandabu. Déjà belle famille balinga kote. Na ocha oyoka. Na famille mobimba ya papa Alain balinga kote. Car une personne nda solisako. Le reste balinga kote. Po balinga ba bassesse ozaka na ngote. Papa na lobaki fanda kimia. Tosala makambo bien. Malembe. So ba mui koza bien oza mwasi mo malamu ba ko accepter yo. Yamaga kozanga koyoka mtesali yo. Au fait, tu n'as au monde déjà que makambo baby o ko ka kozonga simate o ko ka pe ko avancer te. Ozo stagner. Et je te montrerai pourquoi tu regrettes. Oh moni biso to abatu moto ya ko sala analyse ya finga tenga finga na batute. Mais j'ai l'art d'observer. Je sais comment observer les gens. Yamaga, papa na petit sakio, papa na petit sakio conseil, oyoka ki avant libala. Papa na petit sakio to traverser libalo yo to vanda kinia. Famille na nga ba ko accepter ondima kipe Doris Mokondi. Bel-Air la Gauloise. Respect. Ondima ki. Malheureusement, Yamaga, Satan à côté la kio, tout la vérité. Satan à côté la kio, au bande ko soit nana ya moko aka na réseaux sociaux. Na ko soit nana bino, kaleso ya mobile non ebima na réseaux sociaux. L'une de choses, oh ya pesa ki au conseil otika. Malgo ebisa keke na kotika. Ezaki kaka o bande ko pesa ye kaka ba ninyo ba raison. Et ya ko sala ke kaleso ya papa Alain ebimi loko sakana binemi ebele matière ekotaki. Ba chinois pe ba senini, ba chinois pe ba récupérer. Internet c'est nini et récupérer. Karine passe à nini a posté papa Jean-Patrice Merlin. Merci Capita. Papa Capita de mon cœur. Omoni et loko wana tango salami papa na baluka ebisa bina ebisa kio. Parce que moni depuis et loko wana salama famille ya papa Alain et kabwana. Bakoko digérer et loko wana te. Bakoko digérer moté. Noko Patrick Kaye. Bakoko digérer te. Papa na koka ko digérer situation wana. Famille na ba koka o digérer moté. Leki ya papa Alain ya moi si. Ya Hortense, c'est mekino Yamaga. A koke loko wana te. O senga bon ba pardon. Bokilaka lokando FAP4. Babo ya koyoka parce que babande da kulingote. Allez, olotika yo bandi ko intimider sikoyo bato a réseaux sociaux parce que on a mutu no kanisa ki. So ko intimider bato réseaux sociaux ba kolongola photo. Oh, normalement, na ndenge yo pia na ba conseil, il faut que se retirer. Il faut que chana se. Il faut que senga ba page respectueusement, ba page na ochobala. Mami aye. Mozana matsamani. Ba page na ochobala. Bo chela ngana se, bo longola ba photo. Yamaga yo yo la kisabiso ke yo za okilaka lokondo FAP4. O banda ko sala obani ko sala ba parole des choses pendant que yo au solo la kana belle famille. Pendant que yo senga belle famille pardon, yo zo sala pression na ba chinois bana mabe. Ba ngobe ba juka kaleso papa ale ba ke ba chi. Lokwa ba chinois pe ba mona pe likamute ba kenda zo belle famille mobimba ba ya ba cha. Et loko wana ya Hortense. Oaza lune ya bateau ya likondi ya famille ya ba papa Alain. Amimona na miniature. Yamaga, ya Hortense a péta câble plafond sota. Ya Hortense a tomboka mabe. Plafond sota libali kufa.
Oh, soki yo oya kapena na ndenga bien. La famille, nande kolabino mwasi, boke la ngama, wala tola. Bonsoir, boche la ngana se. Yamaga, bapa Joana, banye bachana, c'est pour utakobala. Et voilà pourquoi la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Koyeba komi kitisa, yamagoza na ngote. O manka ki koyeba komi kitisa. O sengaka bolimbi sike bolongola na batela libala. Tu n'as pas su protéger ces mariages koyo pesa biso conseil pendant des années. Tu n'as pas su protéger ces mariages. Au contraire, tu as détruit les mariages jour pour jour. Pendant que tu as pression, ta réseau social peut continuer à poster. Kuna ya Hortense pas au silika. Or, ce qui ka o mi bukaka. Ba tchaka na se. Ba linga ba longola ba photo et linga ke leka on va ko perdre le côté. Voilà pourquoi dans le vertu d'une femme, l'humilité est très importante dans le mariage. Il faut qu'on yeba komi kiti ça pour sauver ton mariage. Liba les pesa me liba tunyo sorti tes apona agité. Liba les arapona agité. Liba les a sagesse komi kiti ça na patience. Oko kanisa kwa mukolo pesa batu ba conseil mais yo mono leka na liba lo vandate. Tu n'as pas su t'humilier pour que batu ba chelo na se balotala soki ka yamaga o s'humiliaka. Omoni ba page nyonso bange ba comprendre ko uchobala bange ba longola e ngakeleka mais yo ngakola kisake yo o ya be et même qui on a libunga erreur parce que tant ou pression sur ça dans les réseaux sociaux famille zo cha pression yo pe koto zo cha pression et ça là que tu n'as pas su comprendre comment tu pouvais arranger l'erreur que tu as commis parce que tout la vérité yo mo mutobi misaki kaleso mobali na oyamaka. Biso totika la okota na kati ya chambre nous teni gladiateur moi ça tourne en doute. Si tu as su comment parler avec les réseaux, comment parler avec les pages, comment parler avec tout et lo kwani linga kele ka batu bange ba comprendre ngalo ah te rien ne vaut liba les panzana pourquoi makamba réseaux sociaux non rien ne vaut ça. Ozo comprendre mais yo zaka lulendo azalaka lolendo apamba. L'ulendo est ebomaka nyonso. L'orgueil détruit tout. Même la Bible dit Dieu résiste aux orgueils, mais il fait grâce aux humbles. Quand tu es humble, tu trouves grâce. Tu n'as pas su, tu n'as pas su t'humilier pour sauver ton mariage. Un mariage, ce n'est pas de la blague. Il y a un moment qui passe au yoki. Il y a un moment qui est salo. Et à passer, il y a un sacrifice. Yarotala, batan nyonso yo pour passer à bomba mubali. Na mungonga mukie, likola manque sagesse, tu l'as perdu. Ou perdre amour. Na uchaba voice. Oh, non pia conseil na basi nyonso. Soko bala, yekola kozana komikitisa. Komikitisa sauvera libala. Ata liboso mubali na yo. Ata liboso ya belle famille. Ou perdre le côté soko mikitisi. Et ko kangamo pe na nzoto te komikitisaki. Ça sera pour un petit temps, mais tu vas beaucoup gagner. Momoni orgueil, y a tant moukié, au repère de pémingi. Non, tu l'as bino ba voice boyoka. Yamaga liba le koufa ya solo. Et liba le koufa pour une belle famille. Belle famille ba tellement. Ba ça papa lenso ozongi kuna. Oza sunde kuna bisote. Papa lantala, nde a souffra na ba ndekone. Nde ba uta musika. Ne famille la ba likola kaleson na ye famille panzana ki papa na habité non ko la seda na pression ya famille na ye nde bozo mona pendant que papa lena ya maga babala na ki papa la zwa ki biloko ne esaki na France abanda ko mimarango na Belgique na minute oyo papa la zo zonga Belgique ozo ka biloko ni na Belgique a mimarango na France donc c'est-à-dire que li bala penze kufi nde bomuni ya maga craquer modèle a craquer wana pourquoi pour liba le kufi aokanisa ba sacrifice aokanisa batana ya pasaki aokanisa ozo mobali mususu wapi atikali su monzemba non akabi mayele yo ozonga yo sima azokanisa na mbongo adefaki na banque mbongo adefaki ba makelemba asalaki donc au fait ya maga se retrouver na kati ya banyongo me liba le kufi na ochela bino ba voice boyoka ke liba la pene kufa et liba la belle famille lobi liba les zonga te. Au papa le aponi famille na ye.
Yamaga, okoya o lobo, gangi, me ngano toyebi ke libala eza ya okufa. Ngano toyebi. Na ochi la bino voice, na 10 voice. Nde ba expliquer étape par étape. Nde ba pesa ki ye conseil tika aboya na mutema moko tika. Pourquoi? Bato a réseaux sociaux ba kuluba. Awa siko no féliciter Sarah na Karine Mokondi. Soke yindi ba mo pena ke likambo ndenge zo kende na koya au père de l'ora mutuya ba se retiraka. O mona pena ke alimwe. Andimi ba lobaka kimirando maboko bungisa ya mutuya. Aboko bungisa ya mutuya. Andimi na eba lobake akimirando mais aboko bungisa ya mutuya parce que ça ne vaut pas la peine ya ko perdre tout un mariage. Likola ozanga komikitisa. Yamaga belle famille no lobby ozanga ki komikitisa. Tu n'as pas su yebi ko sola na belle famille. Pendant ba ope ki so mutu makasi yoka kate yango kakangami ka epa na ngato bino pe kuna kangami. Te, nakangami te. Ah, c'est kingande. Yoka ramani, nakangami te. Oh mona, tu ne fais qu'à ta tête. Y'a mon belle famille lobby, yote. Balingi yote. Sans plus tarder, na ochi la bino ba voice. Boyo ke lo nye le kanaki, na dossier ya Yamaga. Pour que toi enchaîner ce koyo, na makambu ya kanyote. Ki bongai. Ngai balobela nga boete, nga bakendaka na nga boete, na kolakisa bango komona. Ezaka wanda, eloko ebomeli Yamaga libala, c'est de l'orgueil. Et na Bible et lobby, que l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Na nina chela bino suko voice ya liboso, eza 2 voice na sangisi, boyoka, hein? Voilà. Voilà pourquoi Bible et lobby que la femme sage bâtit sa maison. Voilà. Maréchal apomanga mabe. Na chela bino mo boyoka. Na meke ko changer moi muke pour na protéger mutu na biso. Oyo apesa biso ba matière, mais na ko expliquer bino contenu na ngonga moko, contenu eza nini. Oza na chela bino. Voilà. Partez de pays.
Mboka, pardon. Namoni batebele ba ko comprendre te. Soko comprendre te ya kangamba mboka obi ko expliquer de na sima. Soki ba tiango boy. O ba modifier mingi ba modifier pour no ba. Voilà, na ko expliquer mais na lingi ka boyo ka conversation ndenge ezokende. Après na ko expliquer bilolo nini eleka. Voilà. Na okata kotoyo na expliquer après na continue pour audio za mwa moulayi et à 7 minutes. Et là on est les kana. Maman na biso o aza ko expliquer pour aza basi mi balé so bo comprendre na travailler ba mingongo po ba na basi. Bo comprendre ebi ma 4 mingongo. Ba na basi juste pour nous protéger bango. Moi na moi sur alobi nini. Alobi ke pourquoi a décidé à kobimisa makambo parce que trop c'est trop. Donc c'est-à-dire que Magali ayokaka te, ayokaka entourage na ye te, ayokaka mutu te. Alors bango pe ba lembi, bazo pekisa ye alingi kotika te. Yango a décidé à kobimisa vérité oyo. Bon comprendre? Et puis moi na moi sur aza chinoise. Famille na bango ba chinoise. Mais bazakana Yamaga. Donc baza pena batu moko très proche ya Yamaga. Moi na moi sur. Ye muto solo la na sous-marin na biso. Nga siko na osa nini na ki na téléphone mususu naza ko enregistrer. Bon mon ndenge ezalaka. Naza ko enregistrer ta na sisi na sali montage. Yamaga papa Alain akota nzela mai. Akota makolo à partir ya Maroc aya. Ateka kabilamba. Place basala ki libala. Bon mon place basala ki place ba benisa ki libala. Kaka yango nemteza ki sale. Donc Yamaga koti ba nyongo na ba nyongo na ba nyongo. Pona libala ne oyo na papa Alain. Papa na te karabilamba. Un homme simple, un homme respectueux, famille na respectueux. Na kati ya voice oyo kilo alobi, famille na ye ya papa ya Alain. Balinga Yamaga te. Balinga te pourquoi pona ba makambo sala kana réseaux sociaux. Omoni sikoyo papa Lenkutu abengaki bango baya libala. Vous comprenez? Bango sikoyo baboya ki pourquoi pour famille ya papa Len batika la oya libala te. Batika la o chama kona baona libala te. Yamaga sola kana mutu moko na famille mobimba. Balinga ete. Batali saki balobi mwasi ozokende obala aza mwasi ya ba scandale. A mwasi asona kana ba réseaux sociaux. Lobi so aluki ba problème na ye to se retrouver na miniature. Papa Alain a rassuré ki famille na ye. Aïssa ki bango lobi te na osola na ye, ayoka ka na osola na ye. Vous comprenez? Et pas lobi libala o basala ki ezaki no libala moko ya mascarade ya fiasco. Donc et là peut-être que moboko ya libala mbongo libala epesa mate. Mbongo libala epesa mate. Famille ya papa Alain batika la ozana libala wana te. Po batika la ko accepter ya magate. Jésus. Mbongo libala epesa mate.
place basala ki ba benisaki yango kandeza ki sale ya libala bozo mona. Donc a expliqué parcours ya papa Alain ndenge awuta Maroc ndenge akota na nzela makolo ti na France apesi kutu na ville place papa Alain avandaka apesi yango awa bozo comprendre. Donc awa wabandi robeta ke awuta Maroc akota nzela makolo kutu to vanda na commune ya Kinshasa lobi papa Alain na ya maga bati bayebana na poto te bayebana depuis Kinshasa na commune babande ko vanda na commune ya Kinshasa kuna na Barumbu place bayebani laki. Donc relation na bango euta depuis Congo. Et papa na sala ki kande za makasi ya mwana mobali a traversa ki mai. So ça pour expliquer awa dans quelles conditions libala na bango esala maki. Et aki pe libala moko ya moboko teke vanda ndenge za ba famille pe ba vandi ba benir binote. Et aki libala moko ya ko benga abengi biso abengi pe vie na biso moko tozaka na ekuna donc asangisa kika ba vie. Famille etikala rozana katia libala wana te. Famille ya papa Alain eya te. Po batikala rondima ya maga te. Ya on bomoni papa na pese ya maga conseil ke silama malembe ton famille mona koza comportement malamu bako accepter yo chose ke ya maga atikala eko sala te. Ya wazo regretter a habitango ngaku na yoke ke libala eza ya magali na boya ki okende na baki na bi bako filmer biso to se retrouver na ba réseau mais papa Alain bisa bango habité boya ou bien nga été ko la famille s'il vous plaît. Bon c'est là. Bon c'est. Boyoki mais famille ya ba papa Alain balinga na bango magalite boyoki boyoki abi mais famille ya ba papa Alain bozana bandila koto très bien po boyoka bien. OK na bandila ka kota comment dirais-je, Mobali. Boyoki, tango abandi bakoswana na réseaux sociaux, tango abandi osala batembe na ye, nakolakisa bino FAPK chibokila kalokondo FAPK mobali ya yebisi. Na lingi babiloko yote ozobanda. Na lingi bakoswana te po famille na nga deja na problème na famille. Mobali ya pekisa ki ya zoyoka te azakaka FAPK bokila kalokondo FAPK. Mobali ya pekisa ki abisa bina lingi te. Famille deja balinga ko malamu te. Aboya koyoka na mutema moko. Aboya koyoka. Boka pardon, ni kusanga mboka bokila lokondo nini? FAPK. Oyebelo esekisanga abele la aza mungala. Mais on dirait na ki mango pa ebolo bango te. Esaka FAPK te, FAPK to. Na ora yenda lo ba FAPK. Na ebite lingalo yebite ki mango yebite français yebite ebilangi nini. Ah Nzambe. Continue na mama. OK. OK.
boyoki alobi ntango kaleson ya mobali ebimaki mobali azwa bisakani akendaka yango wana bomoni Magali asalaka ba live matin midi soir ti 3h na kati ya live. Pourquoi? Libala ekufa et puis libala ekozonga te. Donc depuis kaka kaleson ya mobali ebima famille ekabwana bayokanaka su te. Depuis kaleson ya mobali ebima libala ekufa ezongaka te. Malgré salaki ba effort nyonso mais bando sa pe ba effort ngo mabe. Kaleson depuis ebima epanza famille epanza na libala. Bozoyoka. Boyoki ayebisi alobi tango babala naki connaissant nature ya Magali ba camarade na ye bayebisaki ko libérer ndaku na yo ya Paris te ya yebisi bango abi te na ko libérer ngo te pour l'instant mais nazo kende ko vanda et pas ya Maga. Donc papa na kome ko zo bilamba na ye azo kende na ngo pa ya Maga malembe to continue. Alobi atatan bomona ki basali vidéo ensemble o ebima ki azote la ki sa bag akende te po libala ezonga akenda ki po akende ko récupérer nde babiloko na ye o abanda ki ko mema kuna. Donc ton libala ezalaki basali ka emo do libala ya Maga esali ka emo basali ka emo na papa na bande ko mema kabiloko na chaque weekend. Mais tant ka après un mois na tant libala epanzani kaleson mobile ebimi famille kabwani papa na sko akoma ko kendaka kozwa kabiloko ne aozongisaka sikona na Paris. Donc azokendaka pa ya Maga azwa biloko ne azongisaka na Paris. Malgré bomonaki bango na vidéo ba sali vidéo ensemble alobi libala etikala ozonga te parce que famille baboya. Vous comprendre? To continue. Ok. Oh, famille mai boy na ko boy mai Magali ngo na ale. Ok. Boyoki sikoyo boza na kata koto boza na yisa bino ke na famille ya ba papa Alain ya leki na ya mwasi ya Hortense yenda zalaka amaka makasi ale ba chinois bazwaki leki ya papa Alain ba chaki na miniature eloko wana nde ti lelo ya Hortense aloba soki ka papa Alain zongani na ya Maga ye akabwani na famille bela. Vous comprenez? Non, c'est un sous-marin à biso. Merci, you guys. Calm down. You know, like, calm down. There's nothing. Okay? Calm down. There's nothing. I'm seeing your messages. Girl, I'm seeing your messages. Right? Relax. Relax. Nasuki awa na ba voice. Oiza kaka preuve ya otali sabino que libali kufa ya solo. Mutoyo abandako solola awa mwasi oyo alobi soki kutu bayoki ke matière oyo ebimi ndenge ezobimela baoyeba pena ke mutu akati mutabimisia. Donc c'est-à-dire mutu pa ya kati mutabimisia. Alobi tangu kaka kaleson ya papa Alain ebima après un mois ya libala kufa. Malgré bon mona bango ensemble so bomoni bango ensemble zaka papa lenda azokenda koza biloko na ye aoki azongisa ngo na Paris azokenda koza biloko na ye azongisa ngo na Paris malema mabi esi azu presque biloko ne nyonso azongisa ngo na Paris parce que a expliqué ki ya Maga ke leki na ye ya mwasi azo menacer famille ka olongwa famille
eleki na ye ya Hortense. Ya Hortense na otako la Sabino, une femme mariée, très respectueuse. Atikala osala ba bêtise te, ayo se retrouver na ba miniature, likola mwasi o bango babalaki na fami. Ozomona. Dona suki na ba voice na di voice. Na suki na ba voice o alona chemi bale. Na continuer ko tia ba voice lisusu. Pourquoi pour situation o été ya biso bana basi o tozo bala, o toza ko aspirer au mariage. Le mariage est combattu na niveau sakanate. Soki obali koma pe na comportement ya mwasi a bala. Bible lobi que les lits conjugales ne soit exempt de toute suire. Comment est-ce qu'on cause un lit conjugal ou un réseau social? D'abord, lit conjugal, les habits, c'est comme moutounion sto à côté raté. Lit conjugal, les à la place, tata na maman ba côté, peut-être na bana. Lit conjugal, les essikate oh, y'a qu'on a réseaux sociaux. Batunion sto ba mona. Lit conjugal, les essika oh, babate laka. Parce que l'internet, ça, webi mutema ya batu, nene tinga buna sana na kindukia makasi, famille na sobo mbaba ebi. Na routine de la Karine Mokondi ba audio nyonso ayoka histoire mobimba ndengeza. Na routine de la maman Sarah mena ko senga bo bate la baba audio parce que eloko était ibiso makasi. Comment est-ce que ya maga a détruire libala na yemoko likola kozanga koyoka. Wakwito. Bible lobi ke mbetu ya libala kokome mabo tutute na mbetu ya libala. Ndeto waka na ba réseau oto ebi mitema ya batute. Bino mokasi ndeto la travolo la ti vol batunyo so ba sepeli. Ti yo vandi na kati ya live obi combien de personnes bando sala ba incantation eloko esala mapo libala ekufa. Eko uta pe pa na bino moko Eko uta pe na fuami na bino moko po o eza pe bitumba ya libala. Écoute yo ozaki na losambo te. Écoute, tu n'es pas une femme de prière. Tu n'as pas su connaître le temps et le combat. Parce que les kambaboso et salami et l'autre liboso na bato ba kola na lo sambo lo bake o ezabi tumba libala. Fona matangomba na ke mangengenge na ke oluke longi nzambi. Et puis na lapi mbala makambo réseaux sociaux na ya soute. Na tiki libela. Parce qu'il faut nous convaincre mobile na temps on senge pardon que non ça la soute ezaki erreur. Pardon limbisanga papa erreur. Ezaki erreur papa limbisanga na ko sa soute na lapi. Yamaga ebongote. Au contraire yazo yesu ko s'enfoncer du jour au lendemain. Place ka bazo bisay ko kende tende place yazo ko vanda. Ti amemi likambo et comité na niveau tribunal apa ko mobile la peuple congolais. Te peuple congolais isa pona goma yamaga. Peuple congolais ça te baya au peso 10 000 te biso ba chinois to pesa 20 000 parce que toi ba fan ya Karine autant ce qu'il fallait azu ba problème obele la ba warrior autant ce qu'il fait azu ba problème obele la ba gaulois autant ce Fabrice azu ba problème ba villageois ba rotelema nde biso ba chinois to telemi pourquoi pour Karine aza star na biso okoko koti ça la cause de tout un peuple te na ba problème non personnel te na bandeli soro kei na Bujumbura autant busa micro baladeur otuni cause a Goma Congolais nyonso ebi cause a Goma. Mais ce que tamoli la Bujumbura surtout na mama ya enriete ça mama ya mi eza Karine to consolata. Ba ebi makambo na te itali bangote. Karine abota te, ce n'est pas la cause d'un peuple. Donc oko telemi sa peuple nyonso touté. Po Karine abota ki na mobali na ye yo moko zo lingo yeba soki Karine nda abota ki. Yondo zo lingo yeba so Karine abota ki abota ki te. Goma eza cause ya peuple. D'autant que vous vendez senga mbongo na combo ya peuple. O senga sur base de quoi? Il y a pas problème no personnel. Te ya maga benga ba fan na yo. Et puis ba fan na avant ba peso 10 francs. Il faut bimisa la bango preuve. Ya maman na mi Paul Anderson. Il faut bimisa date de naissance na ye, o bimisa attestation de naissance na ye, mi Paul Anderson abota maki wapi. La ki sabi so photo ya consolata na zemi. Ndeto mona Karine na zemi. Avant ba fan no ba pesa po biso to pesa po to mona Karine na zemi biso to pesa po to mona Henrietta na tolo Karine azolela
Biso tozo pesa po to mona baby shower. Biso tozo pesa parce que toza na assez de preuves. Po mutu na bino moko benga ki Saint-Pierre. Alors, est-ce qu'il y a une certaine Henrietta Babi? Oui, il y a une certaine Henrietta, princesse Tchombe qui coule, qui est née ici. Ça c'est assez de preuves pour nous convaincre à participer. Quelles sont tes preuves? Oh yozo pesa bateau yozo lobela. Pour convaincre bango, ba pesa mbongo ozo singa. Quelles sont tes preuves? Nous, on a assez de preuves. Ezotalisa ke Karine a raison. On a assez de preuves. Ezotinda biso ba fan na ye to cotiser. To beleli peuple te la cause du peuple c'est Goma. To beleli ba chinois ya Karine Moko. Boka pardon na ba aksaboy. Boye bisa eto boka tele koto ya maga. Omo luka mbonga ba avocat pono kende. Luka pe mbongo o ko futa Karine Ozo po sena karo oluka karo ya ba avocat o kende. So ko ya ko futa Karine makambo osali. Donc il faut le cambo wana luka plus de 100 000 to 80 millions na bakisili ka ya ngwana. Merci. Bakombo zo mona. Kombo ya ba chinois. Omoni listo ya mbongo o kala mingi te na ofungola. Po kala mingi te pesko na obanda ko senga. Kala mingi te na obanda mona démonstration ya muto azaka na ba fan. Na muto azaka na ba fan te. Pourquoi vous ne pouvez pas égaler Karine? Et puis na olaki so pe démonstration ko na olako teka ba polo. Omoni mukolo boko samba na tribunal. Nga na rovanda aux États-Unis na lati polo ya Henrietta. Na soutenir Karine na média. Parce que nga zaka directrice ya marketing ya marque ya Karine. Na rovanda na zo tekele ba polo. Ba chinois o ba okita na tribunal ba olata polo ya Henrietta. Yondo oteki sa collection mobimba. Ya ba polo ya Henrietta. Pourquoi je fais ça? Juste pour te montrer que tu ne peux pas égaler à Karine. Bon ndima, kaso mouninga zamba sali grâce à Pessi étoile ndima. Vous ne pouvez pas vous comparer à Karine. Karine a beleli peuplete. Karine a sengi peuplete. Ngai, maréchal ya ba chinois. Na beleli ba chinois ya Karine Mokondi. Ba telemi ba répondre. Appel. Oh nyonso ba kombo ya batu ba opesa mbongo. Belela ba fan na yo. Ba congolais te. Po belela ba congolais. Po belela peuple parle de Goma. Makile sopana na Goma. Bata Goma, na bata Kinshasa, bata Kasumbalesa, na bata Bujumbura, batu ya Chikapa. Bana posa waye bate so Karine abota na mobali ne upa. Mais soko beleli bango bike Goma makile zotanga, dano na otelema. Soko lobi Goma makile zotanga, batu na Chikapa ba otelema. Soko lobi Goma makile zotanga, batu na Lubumbashi ba otelema, Kongo to rotambula. Kinshasa ko ningana pour Goma. How dare you? Obele la peuple mobimba. Na likambo tali Karine na mobali ne baboti mwana bango. Oh yozo luko e ba vérité. Et tali peuple te ba so Karine abota na mobali ne upa. Yondo zo luko e ba vérité wana. Yango to invité on a tribunal. Juge a koebisa yo ke bon madame, yo lo baki ke Karine bota te. Voilà, lettre ya Saint-Pierre yango yo, lettre école yango yo, ba vaccin yango yo, juge a ko tangelo yango et puis juge a ko tuna yo. Où sont tes preuves? Où est lisake? Moi, moi, ça, maman, ya moi, non, te. Yo na minito, olo, benga peple. Il faut que vous vando banako rassembler. Ba preuve ya maman na mi Anderson Paul. Yamaga. Omone loko ila kisako obanga. Jack Boel. Ndezo la kisako zobanga. Parce que biso nyonso to sa makambo. Muta changer kombo azate. Kayo. Donc c'est-à-dire, na yo moko na kati no ebi. Mais malgré yebi mo salango kamba. Bon monika ndo komi Jack Boel. Ndel la kisi siko que tu as compris que la chose n'est pas na niveau ya réseaux sociaux. Makambo komi na niveau mususu. Na sako que nous on a contacté l'avocat. Et na minute na lo toute une équipe ya Karine. Tozo travailler jour et nuit ba traduction orale, ba traduction écrite, ba tozo kende na odo. C'est-à-dire que tozo travailler na équipe so ya 10 personnes. Yo siko yo na minute o banda ko luka. Ndeni no ko convaincre juge yoza Jack Boel. Parce que nandengo chanja ki kombo, na mukolo chanja kombo, biso tozana. Juge a ko tuna yo siko ozana ba preuve nyonso, okomi Jack Boel poani. Yo ko yesa juge nini. Na koma ki Jack Boel, tu vois que na makambo yo moko zo sala e funda. Déjà que tu n'es pas sûr de toi et que tu sais très bien que bo ke tribunal la Karine, bozo ke ndi tribunal. Yo lukan mama na miye o abanda ko biso makambo nyonso
yebisa mama na miye na minute oyo na okende tribunal pesa ngai ba video na ya miye nyonso oyo ozaki na zemi ya miye pesa ngai ba nini nyonso tu ya acte de naissance ya miye Paul Anderson pe yo senga mama na miye te mboka asenga te ye mama miye fazala na po défendre ye parce que mama ebomi eloko ebomi pe ya magandenga basi a poto bozana respect mibali te poka yo mto opia mbali mukanda poka mbali ovande pa na opo yo mto sombela ke bilamba po yonde dona poto libali ekoma mwasi kutazande likolo mobali na se dans le contraire ezaka na Afrique na poto mwasi mtakoma obeta mesa zui décision yango wana to suka be parce que ceux qui magadi aki même na respect na biso te respect ka ya mobali ke mobali na nga lali pongia moi non ko sa live na chambre te parce que nanzimi te ke boxer ana mobali auta na chambre ya osuba na toilette à salon je crois que ba na toilette na couloir ko bima na chambre toilette ezala donc live ba ndo sa na chambre déjà et un manque à respect libala sika mobali ya lali pongia moi yo na live aka mia mama na mia mama po eloko anda obelela ka mama na miya po azongisa banyongo ok soki azaki na respect enga avanda ata na salon mobali pa azane na chambre aobima na boxer na aki asubi pekisaki ye mami apekisaki ye bamakambo osala yango sikoyo azomona na eloko osa te yango akoma kanda makasi parce que likambo aveya balobaka moni mbunda so ekomi elengi seki elingi epasuka yo obali libala yo moko obi libala ya tembe kasi vanda na libala ngo ya tembe yo na libala ya tembe ozino ke impolitesse oche numéro 1 ozwi ki bonga yo oche na mapeka donc ola ki s'appelle que awa c'est moi qui dirige or que soko longola ka c'est moi qui dirige na nde mboka oloba oyeba ka ke mobali na nga soka za na ndako ba live izate soki nga bat bande ko mona ta vi wana ninga ndo ya ba weekend na ndo sa ba live te. Ok, na qui na deux chambres, écoute, on a salon, on a recours ça na chambre, mais juste pour na respect, na iso kia zana, il faut na vandi ça, il faut to solo là, il faut na lambe là, iso kia kene, na tikal na semaine, mon na tikal na ko swana na bala, il faut manque à faire. Siko yo boko mi kunanda ko moko pi di bala siki ya kanano elengi ne bandeliza sukali. Il faut mobile na. Dada zatin. Oh, Capita, merci pour le petit lion. Omon, libala sika kuteza libala mambo benga na ka chérie, ça va, ou lali bien, luke tu passe dans salon. Dans salon massage, chérie, yo chérie zate yo nanda kwa libala mobali ya nanda ku yoka na kombo miya ya mobali okima tendeni. Kimi ezate na ndaku mobali okovanda nde mibali bazara ata information mambuyele kana Congo yo miya makelele le keboti ka papa la ki opema te mboka loba nani dada tinda demande na matiso babi ko atanga so ezande konanga arma obali fi ya rando oka mutaka le bimi bongo kaleso ya libala ane ekufa tonga to mwasi wana donc et puis oh ese sou ya makasi ba pese la dot te au moins quand do bi belle famille ine banda kala bino so bo mona jour dot ne akanga photo na kwena mobile ba vandi na kiti belle famille mutaya te nzungu ba pesa te ba pesa ata nini mwinda petrol ba pesa te donc eza libala mo ya tembe ye moka bengisi pire viene sango aya benir bon na salle babala ni donc libala malonga pesa la te donc atikali na alliance wana atikali ka nyonso mami nana divorce libala boya ba pede donc yo moko luki mama oluki papa libanda yo moko voilà ya na libala ya ba pedula nan Patrick Koloba mwana te e nini ba signaler live abali libala ba deux fois et loko e bomesko na munoko achela biso tikali na linzanza na loboko ekonzulukela yo. Et puis ni malili pe banda sou kalate yo ebe de que so kangi ala panda bane oyebi kende to na bimise na miso batu weto bala ni fin cop nzo kande na ko bala na ko kufai na ko panzana o sande ni créer na pona popate wala ni baba linga funi wala ngande funi te ya funi na funi ezali funi te ezali fani elingi koloba oza drôle na lingala osekisaka kofe oza elongi mabe tanga eboga desedi mbisi
talanga kofokotanga na miso naleki yo na bogar te elongi no elongi okatrater esala accident Chance Jennifer Lopez batia ndeni baba na makoto hamene amanikimeche bebe mingi sozofinga nga sasika na ngai Allô? chamaniki ya Paris Allô, ozolanga Connexion na kufi nini? Allô? Ok, Yaya, ndute sa teta na loboko. Yaya, sidoni. Déjà na Bruxelles là, wa to répondre, gars. Pascal Marcelo Tunas.